Ma mission TV, le miroir du monde. Bayer mokote a kolinga katonganda kunaye et que l'État pêche loko mokote yo le do ya ko imposer. Est-ce que le Parlement va pas aider le gouvernement? Donc on peut sondaxer mettre le bakayango. Est-ce que les lo penza yo côté le Parlement boka na biso e mutema o ndenge to kolobana yo bazana bandako matanga na ba matanga. Bayo bazwaka par exemple 150 000 francs, 100 000 francs. Les lotos ils en a 18 500. L'autre que comme il a 19 ou 20. Jusqu'au mois 100 000 ou 150 000. Fois taux du jour à l'îlot. Azan salaire à combien? Or, et là que ça les massikoyo. Bazo créé Babylone comme mingi pour bâtir social à Congolais difficulté de façon qu'elle en fait un mandat na yo. Est-ce que vous connaissez mon bec et les cas d'Assemblée nationale ou les lois des pays? La loi sur la décentralisation, on appelle ça quoi exemple? Partout, des ordres de dans le niveau de la province, où Mabunda Salaki va revoir et son ndenge Zalaki avant Mabunda. Mbutu Mbutu Zalaki parce que ma proposition mingi baza pour ça. Et zo bimate ça faut administrateur. Donc il y a un autre la président Tshisekedi na cabinet na ya fungola misu. Ma mission TV, le miroir du monde. Bandeko balandi na pesi mbote na bandeko bozwami na libanda ya Congo, bandeko na biso bolinga mboka na biso ba Congolais diaspora à travers le monde bo kolanda kaka émission moko oyo bo mesana kolanda à travers le monde en live en direct bandeko balandi na ba itando na bino na ba buke nyoso esika o ba télévision na biso ezwami na pesi susu bandeko na biso mbote na 26 provinces po ete ba kolanda surtout na Gbadolite kuna o api bandeko bazali ebele na Gbadolite ba kolanda émission babola courant ezalaki te esili kozonga yango bandeko balandi bazali na esengo nord bangi bandeko bazomi kuna pona kolandaka solo masolo oyo ya mboka na biso bandeko balandi na pesi mbote na ba Congolais nyonso bazomi na Kinshasa tozali awa na Kinshasa donc na 24 communes ya ville à Kinshasa na pesi mbote na bandeko Kitambo boko mona biso awa tozali na Vélodrome na sima na biso boko mona arrêt Vélodrome pona koloba ete plateau populaire et kotambolaka partout bandeko bazali pona kobeta masolo ya Congo lobby oyo elekaki bolandaki biso na commune ya Gombe mokolo elekaki bolandaki biso na commune ya Ngaliema mokolo elekaki bolandaki biso na commune ya Toloba na Changu mikolo elekaki bolandaki biso na Bibwa pona koloba ete tokotambola pe mikolo elekaka na Congo central pona koloba ete tokotambola bandeko Lubumbashi tokoya pona kotala pe kuna ndenge ni mamazali koleka émission babola yango bandi bandeko balandi tolobaki ete le 1er mai mokolo lelo oyo tozali kosala émission oyo ezali mokolo oyo tofetaka to sepelaka fete ba travailleurs ndenge babengaka tolobi na Congo na biso bandeko basalaka solo ba travailleurs bazali ebele mais social na bango ezali ndenge nini parce que émission babola ekolobela ne passe ba mama bipupula na pesi mbote ba mama babimaka tongo pona koteka ba mapa bazwaka ba risque ya kokuta na bakuluna pona kolesa mabota na pesi mbote na confinement ba mama pe bazomi na Gombe bakobimate na pesi mbote po tolobi ete fete ba travailleurs to mona ete ba mama ne bakoma ko sala ete mabota ekende liboso bakobimatongo koteka po ete balesa mabota ba fonctionnaire de l'état salaire nini bazwaka bandeko balandi o toloba te conditions de vie à travailleurs de l'état ezali ndenge nini situation sociale na bango ezali ndenge nini ba entreprise ba ministère to pe sika bango bakendaka misala ezali ko kende ndenge nini tozi président sika mwana mboka viti Tshisekedi oya uti na opposition ayebi pasi ya ba Congolais abunda etumba pembe na kondo chanchi Tshisekedi tolobela pe tolobaka ete changement sengele sema na mboka mais lelo changement esalemi bokitani na ye atikeli ebonga mwana mboka Joseph Kabila bomona kibilo moko ndenge nini remise prise salimaki mais utende ko Félix Tshisekedi azui pasi ya ba Congolais akotala te eloko nini ba travailler pe bazana ngo koloba po ete mokonza mboka ayeba ete na mokolo na bango ya ba travailler bakoki ko zapela ba recommandation to pe na makambo esengeli ba soumettre na bango tolobaki toyambaka oyo azali syndicaliste ndenge tolobaka président intersyndical mwana mboka Armand Osase bolobaka ete po okobenga mwana mboka Armand Osase mingi tolobaki ete azali lokwa consultant na biso ba travailler ezali secteur moko vaste mais bandeko ebele pe ba syndicaliste ebele bakoka koloba te tile na koloba yango bandeko wala na biso na pesi mbote na mwana mboka André Lumanisha oyo akokamba lelo oyo asali mo télévision na Yeki Actu pe na bandeko misusu parce que yepe azali ko evrer na secteur ya ba syndicaliste pona koloba ete ba syndicaliste bele ba kolala ba koloba te pona nini mwana mboka André Lumanisha
tala na likambo tali ba syndicaliste côté na yo na secteur na yo pe ba syndicaliste ba zebele yango to baki ete sengeto so na mona mboka ama osase po ete azalaka disponible pour na kosolo na o etali masolo ya mboka voilà mona mboka ama osase na ko rappeler que tozali na Kitambo magasin te mais plutôt tozali na Vélodrome wapi tozali kosolo na mwana mboka ama osase donc ndebo mesana komona ye azali consultant émission na sens que to benga ka mingi pona kolobela situation sociale ya ba travailleurs pour ete ba travailler bele ba bangaka kolobana o etali bango ba ko banga ba kolongola bango misala ba ko banga ba syndicaliste bele ba ko banga pour ete bazana na poche ya ba kambi ya entreprise moi ba lobezala rate ya to beza que na pembe na mwana mboka o azali congolais azoka ba risque pona kolobela o etali secteur na bango mbote mwana mboka arma osase mbote molobeli ya solo tolobi mingi na hôtel entreprise publique mais lelo le 1er mai fête na bino ba travailleurs yo zali président intersyndical ya onatra o le capable ba syndicat ebele ya ba entreprise publique ya mboka na biso boni santé ba fonctionnaire o bazomi na Congo ba kolanda parce que makambo koloba ekozolo ba pas ba congolais nyoso à travers 26 provinces o ba sala kana ba entreprise publique o ba sala kana ba secteur même privé parce que ezali ba travailleurs nyoso yebisanga boni santé ya bino ba travailleurs. Merci mingi oyebi que sate ya basali ezali pasi ndenge to koloba na yo baza na bandako matanga na bamatanga ya liboso pays na biso bafutaka basali mabe koleka ya mibale poazo ata lifuta ngo ya mabe eyaka ndenge politique ya mboka eko marché eyaka te difficilement donc le 1er mai Ouezali deuxième le 1er mai à mandat président Tshisekedi meza ya ba matanga pasi eza makasi na kolimbole la point par point pourquoi pas ezali pourquoi basali partout basali pas eleki et puis tokolo bango à venir à entreprise ekozala somo mais sikoyo lelo lobi matanga na matanga tobi te soki ba travailleurs ya mboka na biso ba travailler à l'état ba fonctionnaire à travers 26 provinces na République démocratique du Congo bana matanga beaucoup felini ya liboso eloko ya liboso ezali kolela basali ezali ke taux d'échange emati na ndenge moko akosakana te ndeko zwa fonctionnaire na tozwa na to bande exemple ya liboso bayo bazwaka par exemple 150 000 francs 100 000 francs lelo to eza na 18 500 lobo koyoke komi na 19 ou 20 zwa sko moi 100 000 ou 150 000 fois taux du jour ya lelo aza salaire à combien conséquence nango baza na bandako pendant nini période oyo mokonzi mboka tozo azobunda pona malade esila na communauté na nini na ba collaborateur na ye taux d'échange mati makasi tant mosala kutoucher salaire wana ndeko par rapport na pouvoir d'achat na programme oyo asalaka pona kolesa bana pona kofutela ndaku pona kotangisa bana akotikala na salaire aboni ba travailler bazana bandaku taux d'échange emati kolela ya makasi parce que siko makanisi ezali to emati salaire yango oyo ya ngai ekokoma comment muto oyo aza kozwa valeur à $300 lelo to emati na 18 500 sensiblement to salaire ekiti makasi akiti sikoyo na ba 175 ndeko différence wana akorekipera ngo ndenge nini ata yo moko donc dango dollar ekomata babayer mpe bazozelaka dollar na ye so ele na franc boyi to alingi ka dollar na ye donc conséquence ya pembe na kofuta ndako conséquence ali mpe na kofutela bana kelasi mpo ntango tokozonga après confinement nyonso ekozonga alors dollar ndenge emati boye est ce que mbula matadi gouvernement bino boza bafonctionne bozo bape population te ntango dollar emataka est ce que kuna mpe pas l'état congolais amatelaka bino mpe salaire par rapport ya taux ya dollar oyebi ke woto lobelo komoko mutuya lelo l'état zwaki mokano aya koloba keno pendant période à 2 mois batungisa ba locataire te bayer moko te akolingaka atonga ndako na ye et que l'état pesi eloko moko te yo leto ya koimpose ye baimposaka bimbeko ya bongo bien badécision ya bongo bazwaka na pays oyo boyebi ke économie eza stable l'état aza sérieux ayaka kozongisa tozonga na oyo etali par exemple question ototuna ya suka non mais salaire ekiti makasi l'état oyo asengeli par exemple kondima keno salaire ya mosala ekiti tokoka korevoir yango ensemble avec ba syndicat mais ndeko tomonaka pasi makasi
tout le monde a capacité ma casse. Tato production zate, chiffre d'affaires équité, société d'activité, interférence politique. C'est une atolobaka bacha ba politicien parce que mba mandataire mingi, bayaka mingi difficulté ya payer. Lelo oyo avant na nous malade silité, crise ya boye. Après maladie va venir kozala ndengeni. Donc l'état to sengi na président Tshisekedi akoka kosimba makambo nini social ba congolais au fungola misu parce que c'est yo moko président mutoko répondre à la fin mandat na yo. Or eloko zo sale masikoyo bazo créer babiloko mingi po batia social ba congolais difficulté de façon que n'en fait mandat na yo ozana liloba kolobela ya ko convaincre peuple te ndeko basali baza combien lelo social les otambola te passer makas tout na même na ba secteur nyonso yebisa entreprise publique ni les otambola sikoyo bien difficulté za makas. Pourquoi? Parce que côté de l'autre part interférence politique et makas, ben injonction politique et makas, salaire équité en gomoko parce que tout est mati. Est-ce que le lot qui va député c'est vrai, mais Mikolo va confirmer va banda mais c'est son budgétaire koya pour na mbula koya au banzi te que non gouvernement ilunga ba me côté la par rapport à budget na bango ba matcha parce que budget bango ndenge za environ 10 milliards donc qui t'a 6 milliards donc qui ne doit comprendre. Est-ce que vous allez vraiment sûr que topé au copé ça ma candidat na gouvernement ilunga pour na côté la ndenge nini ba ko côté la na basiette na bango ba gonfler salaire ya ba fonctionnaire émolument ba député les qui est belé émolument ya ba tokolo ba pour na ba sénateur les qui est belé train de vie ya ba o baza ko gérer moka ils les qui mo belé par rapport ya bino ba fonctionnaire. Est-ce que beaucoup qui coïncide gouvernement OT dans cette fois-ci dans mon mboka iluka mbako senga pena mokoza mboka po ete bino ba salaire ba fonctionnaire et mata mais ya ba député na otanga ba baza ko bazali ba élu ba sénateur ba provinciaux ba kitsa ya bango même ba gouverneur bon en fait bango kuna ba dépendre rapé na gouvernement ilunga kambate mais ba o bazali na secteur quand même na budget batala makambo na bango ba me kampe ko réduire ba salaire na bango ya bino ba fonctionnaire et mata pour être attaque au dollar et ko mata bo sentir ngote ata na session parlementaire ou ekoya plutôt et budgétaire ou ekoya. Non mais ndeko lelo oyebi toza na premier ministre oyo na tamuke ndenge esaleli na ye aza na compréhension facile mais difficulté na ye ezali ke afasi na ye. Est-ce que le Parlement va aider le gouvernement? Donc, on peut se dire est-ce que les lots pendant côté le Parlement beaucoup n'abisso et mutema au mono il est même na Sénat être sénatrice qu'on a présent ya Sénat biloko balobani est-ce que vous honoré même image ya pays donc nous sommes à l'Assemblée nationale les lots entreprises et comme une situation oyo non a créé un ezaki l'actuel président de l'Assemblée nationale parce que yem dazalaka ministre à portefeuille ba yana vision moko soi-disant réforme à entreprise publique or na katia réforme ezalaki pla be na bango ba dépiécer ba entreprise elinga olobani na lingina limboli la place wana bandeko balanda kabiso ba yeba très bien nde kontolo baka très bien lors de la transformation ba entreprise publique na société commerciale. Na personne un exemple des sociétés. On a qui n'a zéro arrière. Pourquoi? Parce que le comité de gestion est Zalaka. Zalaki ADG, ADG1, ADF, ADT. 4 personnes plus représentées à Bajan. Difficile que DG Moka décide, décision soit disant parce que restriction politique, pour nous couper ça dans parti politique. Ezalaki faut ba kota réunion représenté à Bajan azalaki ko fungola miso avant décision que na conseil d'administration tango ba salaire ko na lo que plan B na bango ezalaki ba créer d'autres sociétés privées au sein d'entreprises publiques et à titre d'exemple on a 5 ports et privés on a 3 sociétés de l'État Koim aujourd'hui nini par exemple chez Kamini ba dépiécer ba créer ba société minière et belé Miban ba créer ba société autre chose ba ekozwa Sokimo ba créer ba société mususu aujourd'hui même régime des osnel à venir à entreprise mais ils ont les mawa mingi parlement wana est-ce que yango ndoko tshela ngo mutema non lelo aujourd'hui très de vie par exemple ya bango bazo vivre mieux est-ce que yo qui na niveau ya parlement to emati depuis mataki est-ce que yo qui parlement mais sur les qui congrès par exemple 7 000 ceux qui m'ont mboka Jamal Kabunda de nos 7 millions et qui ne peut pas tenir congrès il y a soi-disant
mais dans l'entretien social kuna peza la COP ba COP eza pe belé kuna na parlement ndeko tosali de parlement tokoti na troisième législation. Est-ce que koyebisanga mobeko eleka na assemblée nationale ou lelo et des pays la loi sur la décentralisation on appelle ça quoi exemple partout des ordres des gens à niveau de la province. Qu'est-ce que le pays a gagné? Le contraire est pays à niveau moko des provinces par exemple chez biso na Sankour province ezana nous pauvreté ezana niveau zéro boke kozwa pa botien gouvernement provincial c'est bato wana bakofuta mandenge ni moi recette muke eza kokota eza ko servir toujours d'intérêt politique auquel ici na province ya Congo toujours conflit eza makasi auquel d'autres provinces. Est-ce que yebisanga dans un pays vraiment démocratique nous disons non? Alors maintenant sikoyo ba travailleurs ba kolela ba travailleurs wana matanga siko solution kozala nini parce que gouvernement ilu comme yolanda bino solution kozala nini mokonza moko kolanda bino olobi ete deuxième année oyo ba travailler ba ko fêter le 1er mai na mokonza moko Félix Tshisekedi autant ici passe dollar emati autant ici ete ba condition lelo même ba salaire tango ezo kita ko futa ndako za passe bana ba kozonga kelase ko za passe locataire moko te bayer moko te ko lingate locataire apesa ba explication bo yebisanga sikoyo solution ko zala nini bino ba fonctionnaire bino ba travailleur lelo zali le 1er mai mokolo bo fetaka to yebeke na mikolo lekaka ya ba défilé na mboka na biso mais lelo to na confinement virus oyo coronavirus et va laisser to mandako mais ba travailleurs bo fêter bozana matanga solution ko zala nini parce que avant tokende na 1er mai il y a troisième fête oyo ba travailler ba ko fêter na régime yande ko Félix Tshisekedi pour être le peuple d'abord bande ko ba ko talango est-ce que zali réalité to peut zali mythe bande ko balandi ngai te dans toute la population. Oui, merci mon pandisango ya solo eloko liboso na lobaka yango ndeko soki tozwaka ministre l'actuel ministre ya portefeuille mwana mboka Clément Kwete soki depuis kalazalaka na portefeuille mais ba entreprise eza likolo naza koyebisa yo eza kokumisa te to ministre à portefeuille asala nini ministre à portefeuille asala nini oyebi que koya na ye na portefeuille on a très qui souffle. Pourquoi? Parce que tant que tu réclames même rapport à nos profondes, c'est grâce aussi à l'implication naïe. À côté d'entreprise publique na dimension moko ya difficulté makasi mais elle connaît bien aza ouvert et chaque fois besoin penser ba proposition aza ko accompagner société na yango na question tozonga na question yo tuni biso na secteur ya ba entreprise publique to sengi par exemple na pona biso to sengi na ministre à portefeuille afungola o babengango ba a convoqué ba réunion stratégique pour na totalisa ye avenir et entreprise ndenge kozala après crise pour crise eza déjà comment sauver les entreprises publiques par exemple le cas onatran ndenge toyebisaka ye et puis oui andimaka parce que souci na ye ezali ba entreprise ekende liboso bino ba syndicaliste bino ba travailler boza na solution ko sauver ba entreprise poni ko sauver ba population boy te est-ce que bino bona solution ya ko sauver ba entreprise boko bangisa ba kamya mboka pona te biso to pesaka ba piste de solution mais soki ba saleli yango ba entreprise ko kende liboso ya liboso to lobino. Le ministre du portefeuille a convoqué une réunion de consultation. Elingo Lobanini. Elingo Lobake, par exemple, le ministre a convoqué une réunion de direction générale, conseil d'administration Nabiso. Donc, côté, il s'est Tolobimbo, pour sauver la crise. Il faut qu'on revoie réforme à l'entreprise parce que c'est échec. Même Nanda Kunayo. Au Sali par exemple, au Mekili Kamboboye Simbite Zongela Lukapiste Mususu. Zong azo potope saïba piste de solution, ba port wane zonga na côté on a parce que batonga ba port wana en violation même à Mibe Kwamboka. Loi si la transformation et secteur de transport ba libéralisate. Ya mi balé ton côté l'Isaïe relance exploitation. Il y a secteur on a par exemple, chemin de fer, PTF port fluvial. Ton copain ça est piste de solution pour la relance réhabilitation à autre port ya onatra et puis agence intérieure de konaza koyebisa yo soki excellence monsieur le ministre oui na yebika convoquer réunion parce que ya boya kana été mais likolo na ye premier ministre azali likolo ya premier ministre président azali et loko wana pe président Tshisekedi akoka ko
kotala kofungola miso de façon que soki tosali yango te ndeko mwana mboka biso na bayaka kopesa biso raison yaka koloba wa pasi toki na suka pe mission ngonga pe zangonga yo olobaka pe autre fois lobi que non Jani Mabunda ka ministre portefeuille à l'époque tant sali ba réforme ba entreprise ba quelle ba réforme olobi que lelo ba entreprise wana e kufi mais tant on doit senga sur na ministre portefeuille actuel à ça ba réforme mais soka sali so ba réforme et que le gars Jani Mabunda ndenga yo zali koloba on zali ngai te zali yo ndenga zali koloba que à ça ba réforme lelo ba entreprise dango e quoi il sous bien makale donc ndenga koma kana boite wana kutuma bien et comme canard handicapé na habité te tolobita sali sa réforme ba revoir oyo Mabunda salaki ba revoir ezonga ndenge zalaki avant Mabunda parce que Mabunda salaki po bango azaki un objectif ya ko créer ba entreprise privée au sein ba entreprise publique ba qui une entreprise ya l'état boko katé ba entreprise privée et na ba capitaux mokonza mboka Félix Tshisekedi la 50 na bande ko diaspora baya awa baya na ba projet baya na baya ko investir na mboka na biso mais tango bande ko ba ko yana ba capitaux batala secteur par exemple ya assurance donc ça paye ya biso société d'assurance oyo to moni que non to ko sunga la population azuma likama automatiquement ba jouer solution de tout monde na poto bon tout ça va hôpitaux minene contrairement hôpitaux bon tout on par exemple ba port contrairement au port on atra tout on par exemple na ba secteur nyonso au l'état zali mais ba ça la ba entreprise privée et ya pour la repèse peu misala na ba congolais pour la ça la concurrence loyale pour la côté été social maintenant condition ba travailleurs on a pas le premier mai fait ba travailleurs côté peut ba ko apporter un plus la social ma base ali wa biso ki bino ba to l'état ba ko kokate et ça va détournement mission l'état ko ba détourner et même pas na mbongo ba capitaux na bango ba investir ba réussir sur ko faute na na résumé na pesa yo ba piste solution claire mokonza mboka vision na ezali tango ba investisseur baye ko pesa appui au sein ya ba entreprise wana na ko pesa ndakisa moko lingolo bateke même président Kabila salaka yango le président honoraire vision na ezali ke ba investisseur privé baya ba sangisa bango au sein ya ba entreprise pour ba entreprise ke liboso mais ba détournaka vision salon de tozolo batobe avec l'actuel ministre à portefeuille vision na ezali très bien déco ya ba ko détourner te pas ko détourner ma vision non c'est la vision de Félix Tshisekedi parce que président public le peuple d'abord social ba congolais est-ce que y a ministre à portefeuille à côté la social ba travailler parce que le tozali ba bino bozali ba to entreprise publique bozali ba secteur public est-ce que y a la situation ba congolais pour nous proposer premier ministre pour nous la situation la bino en général échanger pour être le premier mec koya ba congolais ba mona kete ba fonctionner ba comme ba lokumu le lo solo biki non moi non aba la fonctionner et comme le ko finga mais ezali babe ndeko naza ko yebisa que vision oyo ministre wana na accompagnement ndenge toza ko travailler na ye ndenge ngana za syndicaliste à n'importe quelle société on a naza ko yebisa ici j'ai société mais tangu tosali na ministre wana ndenge vision na ye par rapport na ba proposition biso syndicat proposaka total saka l'état mais likolo na ye na taliso que premier ministre azali président azali mais na cabinet chef de l'état mbutu ezalaki parce que ba proposition mingi baza pesa ezo bimate sa faute ministre te donc yango to sengi na président Tshisekedi na cabinet na ya fungola miso ezande cabinet kala ya président honoraire Kabila te mikande zaki kolala pona ko accompagner pays te donc voilà eloko avec l'actuel ministre à portefeuille de telles propositions d'entreprise kokende. Voilà. Question songi na souka. D'après certaines informations, le président de la République Félix Tshisekedi a ça appel na bande ko belé à diaspora oyo bazana ba projet o ba souffra pe na ye pour ba ya ko investir na Congo mais belé pe ba ya bazawa. Babie balobi to okete ba congolais belé à diaspora bazali awa mais to komona bango te atana betando ike ba le kakate pour na ko défendre vision mokonza mboka. Attends na analyste tala ba conseiller boye belé mokonza mboka pesi misala bino ba congolais diaspora o boza awa o boyawa na poto bo finga boya ba combattant boya ba combattant na poto mais lelo bozongi na Kinshasa boza awa qui combattant et se transformer lelo na solution ya bien pour que Sunga Félix Tshisekedi président de la République a kende liboso pour te kuna bo combattant qui régime de Kabila bo combattant qui ba régime anti valeur et longo na biso na bino to combattant qui anti valeur mais lelo yo to ko mona kaka na secteur wana mokonza mboka anti valeur zo salema ba détournement 100 jours d'état cabinet ba ko yokai ezo sala soni comment la première na boko Sunga mokonza mboka te na bino ba ne ko diaspora boyaki na bande ko ba première na de ko Félix Tshisekedi boko Sunga ite
azana vision toko banga lelo za lokande ko kabila za ko loba ete azana ba collaborateur te ndeko Félix Tshisekedi bazonga so azana ba collaborateur te le premier mai yango yo fait ba travailleur ba fonctionnaire bangwana ba kolela boko mona bilo moko to maki ama osase mais pona ko sala ete une année après ne to moni lelo yo e ko tamba malamu te année na ko ya ba conseil ba pesa conseil te botala ba stratégie te ne boko sala ete bolongo na pasi oyo ba fonctionnaire bazali nango na eloko lekaki po ete tant donc ba mbule ko ya to mona image mususu pona mboka biso zali ko kende boso alors mona mboka ama osase tozoka bwana yo na question songi lelo yo opesi makanisi bato balandi tozana kitambo bato balanda biso tozuyo awa na Vélodrome opesi makanisi tozali président intersyndical ya ba entreprise question songi ezali boye pesa kaka proposition moko na mokonza mboka po ete condition ba fonctionnaire elongo na passe ba kolanda o caméra za liboso na solution ezabo moko pona mokonza mboka ya liboso président de la république azwa décision ya liboso ezali que a imposé na gouvernement babongisa salaire ya basali azongisa boma ba entreprise privée o ba créer au sein ba entreprise de l'état on a sauver ba entreprise asenga na ministre à portefeuille to revoir réforme zonga ba entreprise zonga ndenge zalaka ba entreprise publique au lieu à ba société commerciale parce que vision oyo bayaka lero wana maona mboka l'actuel président de l'Assemblée nationale na l'ancien premier ministre Muzito ezalaka ya koboma ba entreprise et mission na bango ekokisami lelo ba entreprise ekena kokufa eza d'abord soni pona mboka mais président de la république oyo azana aza garant des institutions azana pouvoir ya kozongisa ba entreprise kobongisa social ba congolais ba travailleurs ba sepela mandat na 2023 ekozala vers merci. Voilà bandeko balandi donc to kaboni na yo voilà bandeko balandi donc wana zalaki invité na biso boyebi bino moko ete le 1er mai zali mokolo yo ba congolais ba kanisaka ba fetaka ba travailleurs feta ba travailleurs et sengeli to solo là na oyo azali pe travailleurs de l'état azali mokambi ya syndicat intersyndicat ya onatra atamboli na ba syndicat ebele et sengeli to solo na ye comme moto yo comme consultant na biso pona kotala secteur wana voilà bandeko balandi na ko rappeler na bandeko ete émission babola yango comme na suka tokokuta na lobby invité musupu na beta masolo Congo poko lema na bota na bino masolo la population et suki awa to lobaka ngo plateau populaire et se déplacer ki lelo na Kitambo Vélodrome lobby tozalaki na ba commune mususu to kotambola pe na ba province pona koloba ete émission babola et yaka nde esika babola bazali poto solola poto tala ndenga ni Congo na biso to kolonga na passe ndenga ni lelo yo ba fonctionnaire de l'état ba kolonga la passe po ete Congo kende liboso ba travers de l'état ba kende malamu bonne fête lisusu na ba travailleurs nyoso ya République démocratique du Congo oyo bazali secteur privé na secteur privé à l'état na ko beta masolo surtout pour la secteur ya entreprise privée comme on a ndenge ba chinois ba indo pakistanais donc comme on a ba ko nyokola à travers congolais ba recommandation na bango lelo ba kana kuta même na directeur de cabinet ya chef de l'état to mona suite té chinois a ko to saté indien a ko to saté donc voilà bande ko balandi na micro ko ya to ko beta masolo pour na état social ba congolais parce que moi o ya me ezali ya bango batondo mingi. Ma mission TV, le miroir du monde.